l'opposé ça mabe. Exact critique na biso te faut opposition kufa pour Congo est en marche. Déjà opposition kufi mais pas au courant. Qui sont des opposants? C'est IDP, Tshisekedi le père. Oh moni basanga neza ba basali groupe de haine, basa haine. Mouton nyo son appelle ça professionnel, bi mouton nyo so parvenir ko travailler na Kabila le fils Kabangi. Na bo continuer yo za ministre ki ngani. O tika ko sala président na mabele o te. Tant que ba koko bazo exister. Ce qui fait c'est que l'andima machine à voter te mboko ngé kabona. Ce qui fait c'est que à partir andima qui élection ça le matin mais ba kufa ki. On a toujours aux akana ngambo Kabila. Pour yo eloko ni Kabila malamu o ya sali o toujours comme ça que Kabila mutacha Kabila muntu aza premier président a organisé l'élection sans Mindele. Na jeune bango eza o ba beni occultisme et les émulatifs. Selon l'installation du président va installer en Afrique, faut pas avoir sentinelle ya ba cellule ya ba prison na bango. Kabila boy ko za prisonnier na bango. Kabila a contre l'église catholique à bois qui bagasse dans l'église catholique. Ndenge za wana gouvernement Félix Tshisekedi za ba KO, ba échec, dollar et mata pourquoi? Na kati ya mukanda na ngai toza na dollar. Eza monnaie za préparé pour na coloniser monde. Ça veut dire ba sali mbongo ba tie na banque, ba tie ba soda ba garder yango. Pose mbongo faut ba carte SIM. Deux questions na tout na yo siko bato oyo ba finga ka Kabila eloko nini ezo yebisa ba parce que tina poto partout so bala non ba yo ka ndongo fi olo ba kamba Kabila bato bi ba finga ka bato bi ba finga ka ope eloko kokolo ba pona bato ba finga ka Kabila est innocent par rapport que ce qui lelo ndela tiki Afrique to Congo kimia crise côte en Europe donc moni Kabila lokola contact qui ide mindele de passion moni attends déjà monde mindele. Quand on a aidé Kabila au continent pendant 18 ans, il a Mindele. Donc quand Mindele va lâcher qui est, il y a une crise. Mindele va bacaliser Moka, côté Moka Kao. Quand tout le monde aussi doit mériter, faut pas kangaye pour se combattre avec ce qui est la crise au monde. Il y a un peu ça rapport pas. La crise tout le monde a participé au PSA idée par communauté internationale. Après ça on connaît, vous avez preuve que mon est ah moi mon cas pas dans kitanga te. Tu peux me poser question. Non, tout ça wana na obi que yé mutazo ke kopesa, azo ke kopesa sango ki on va crise au Congo. Est-ce que mon que sika moziki? Asa déjà va discours les va image sur qui ma télé, les images que il suffit ça il fait ce que dans tu mon conjoint. Ce 5 mois pendant diriger tant a déjà 5 ans à Kao pas Kao. Ba image ça. Ana ni preuve ça au tanga. Parce qu'il a participé à Kabila, Kabila. Azo Maël est qui ministre travaille Kabila pour faire ce qu'il pour peuple congolais à Maël. Maintenant on combat faire ce qu'il c'est que avec les sorciers pour hasard parmi toi à s'enrichir à tenir au condi na biloko bon à Kabila. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio Toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Listen about it, listen. Anita Queen Chapua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire! Enzoto. Allez, touch your body. Let me turn around, touch your body. Touch your body. Everybody sit down. Kaka Agusa, ate wapi atemina tapini. Kaka Agusa. Ito, Bonaventure Ngobo. Ito, Maurice, Ngeso Mumbila Finance. Ito, Machuda. Jimmy Lupes populaire. Ito, Sylvie Fouette Atonda. Ito, nouvelle tendance, na tout le monde tonzi ya koebete bosa ebele, libosa batanzo ikenya bino pona kolanda magazine na bino vérité ou réalité et le mona Judith Ndomba c'est merci beaucoup ya koebete bosa wana ebele o s'abonner déjà la nouvelle tendance merci na bino o po s'abonner déjà na Lenzele TV merci na bino biso tozali wa musala kaka pona koluka
kosala esengo na biso esengo na bino pardon mpona koluka ete bozwa biso vraiment malamu na bandako na bino. Merci beaucoup na confiance bozopesa biso. Merci beaucoup toujours na baconseil na bino ezosala biso bien epai berere ezali mwa malembe toza vraiment kobongisa lelo lisusu lokola habitude na yambi moko ya bino aussi bomonake déjà na chaîne na biso azalaka wana mpona kolobela mwa politique alakisaka oyo ye ayebi par rapport ya Afrique par rapport mpe ya partout lolenge ye asalelaka mosala na ye na ye lisusu tokomeka mpo kosolola na ye nde tokoyeba lisusu makanisi na ye eza nini na oyo amemeli biso lelo. Mbote papa. Mbote mama ndeko journaliste mama Judith. Bonye. Malamu. Tomoni lisusu lelo na nouvelle tendance oyo otala biso nini omemeli biso susu lelo. Na memeli bino kaka voyance. Voyance comme message ya kotalisa. Que signe ba signe nini tozokende. Toyeba entre Mundele na ba dirigeant africain tokomi wapi. Les messages na yango. Elo ni ozala na ba Mindele pona mona kaka chaque fois soko balika mka Mindele soko balika mka Mindele zala nini nango. Ba Mindele bazali batu oyo ba préparer makambo na bango. Nous allons faire face na bana ya bakoko ya ba Mindele ba colonisaki biso na 1885 na conférence de Berlin. Alors yango moni na lobaka pe mingi na munoko nde na memeli ba intellectuel bato ba ezaba évoluer Mindele a préparer ba subordonné ba aussi bien bato ba ngami kotanga. Dans un document ya $1 si malango pe na liboso bakomi one et dit $1 nouvel ordre mondial la mondialisation et dit monde rozala diriger na président moko va installer monde rozala diriger na religion moko monde rozala diriger na armée moko automona ONU Monique MONUSCO Kabila na tango na ya pouvoir na yena bokonzi na ye alobaki na ba Nations Unies balongola effectif ya ba soldat na bango ya MONUSCO na mboka baboyaki lelo na bendi batumbi na pouvoir Félix Tshisekedi ino sa ke mission MONUSCO na kati ya Congo ezaka pona ko piller crime assassinat viol yango moni Mundele mission ezaki po akabola Congo babombani na kati ya bendi na bazamba ya Congo baza ba armement ba installer ba machine na bango ndenge bazawana yango moni mission na contre Mundele ezaka ke kotalisa na ba noir ke nous vivre un temps éliminatif bato ba dirigeant monde ba organisateur ya trouble ba meeting national de moninga la voyant un chef coutumier so bunda pona mabele na biso ndeza sa africain ke ba congolais bitumba to sana ngeza contre ba président africain te eza contre Mundele bato ba kosaki Tshisekedi ya titi ke ba kopesa pouvoir ezalaki Mindele bato ba pesaki ki Tshisekedi ba kopesa pouvoir ezalaki Mindele mais les autres moni Félix Tshisekedi a su pouvoir siko entre Kabila na Mindele nani naza mutu malamu bino bato IDPS ba combattant bozonga nanu bato bozonga giga botala côté yo yo sexanga makasi Félix Tshisekedi Tshilombo Fati mutapesi pouvoir selon Martin Fayulu lobby eza Kabila alors la vérité irine ba français ba côté lié église catholique côté lié mais tandis que Tshisekedi les pères et Titi sont fait paix à son âme et c'est Kazali ba promettre ba opérer pouvoir ba occidentaux communauté internationale ba tindi à ça la même ba sortie ba ville morte comme Miswa Banda affrontement entre Mobutu église catholique dans l'année 93 piège Salemi les lots ba rendre un mauvais service kaka ba Mindele wana ba rendre un mauvais service ya Titi bane ba rendre mauvais service Mindele ba promettre qu'il va passer pouvoir ba passer sa pouvoir en Afrique et nzambe to Mindele ba passer sa pouvoir en Afrique et ça la nzambe to Mindele toute autorité vient de Dieu si toute autorité vient de Dieu bokondi ya Kabila na Bemba ba ki Bemba mtazoki Kabila mi pour président ba bi ya Titi azu Kabila mi pour président siko total à côté on va paramètre ba bi Martin Fayulu azu fait ce qu'il a vous comprenez c'est-à-dire bokondi Afrique et zo pas Mindele mutafala pesa Tshisekedi le père Mindele ba pesi était ba conseiller mais Kabila a parvenu que pesa parti pouvoir sco entre Kabila na Mindele to ça jalo Kabila te yo ibisa ngana ko lo wali kama Mindele moi trop Mindele yibisa biso na Mindele pesa bokonji ndenge ni soki Mindele a manipuler biso ndenge parce que lo bango pe moi mingi chaque fois na yambio Mindele bazo manipuler biso Mindele bazo boma biso ba boma biso ndenge ni ba manipuler biso aussi ndenge pona moni otambo na buku ndenge mikanda Sarkozy asala crime contre l'humanité à Boma Kadhafi pour le pétrole pour la Nyongonaï pour l'intérêt de la France Tshisekedi abundisi Kabila le fils Kabangi mtatina ke Mundele ba mort voilà ya Titi mais ba pese pouvoir te Mindele a pese pouvoir te
mais Kabila pas venu pesa pesa. Toki na malembe. Olobi toki na mastika na photo nwana. Olobi ya Titi abundisi Kabila les fils. Po minde bande ko tinda. Mais ya bande ko po aza opposant. Abande ko sala makambu selon musala azaki opposant, ça veut dire que sala makambu ko opposant yo telemela o Kabila sala malamu ta longola ngo ou bien zaki minde bande ko tinda. Création ya idée de démocratie à droit de l'homme, et ça créé par l'homme blanc. Quand on dit homme, c'est blanc et non noir. Ce qu'on mis des Français, des Américains, des experts américains en Congo, pour la sanction. N'est pas ça qui Ramazan et Chadar. Sanction contre les Américains, des experts américains, mais ce qu'on bat ben est allé Mindele. Et nous comme c'est beau. Mindele Bazali Batubi se doit battre. Quand vous dites père de la démocratie, qui est le père de la démocratie? Démocratie, c'est un mot à Mindele, tout ça autochtone, tout ça africain. Démocratie, c'est pour la bisoté. Idée opposition que ça a en Congo, tu peux en Afrique. Mutassali opposition créée par l'homme blanc. Tu sais que dans est-ce que les Amabé sont opposés à la Mboka? Ils ont pas pousser le président à pouvoir. Puis si tout ça Amabé, ça Amabé, tu es pas zone c'est quel endroit? Est-ce que vous allez opposer les Amabé? Exact, qui na bisoté, faut opposition coup faut pour Congo est en marche. Déjà opposition coup filme mais pas au courant. Qui sont des opposants? C'est IDPS, tu sais qui les perd. Oh mon basanga les armes, tu vas salir groupe de haine, pas ça haine. Mouton on appelle ça professionnel, mouton ça parvient à travailler dans Kabila le fils Kabangi. Na bo continuer aux ministres qui ngani, o tika ko sala président na mabele o té. Tant que bakoko bazo exister. Ce qui fait c'est que dans l'image machine à voter té mboko ngé kabona. Ce qui fait c'est que il y a parti andima qui élection salimate mais bat bakufa qui fait c'est que dans 2019 2020 ils allaient année à crise. Eux ko frapper pourquoi? Et là qui pouvoir ya Mosengo autant Mosengo le gouvernement médiocre na kimi na Vatican va préparer au moment où les politiciens vont créer des ordres Kabila kimi to va kange to va bomber ba moko ba likaba bon to qu'est-ce qu'on a transition parce que to organiser frère élection dans moment où Mosengo royal le quoi am santambe église au milieu de village alors c'était comme ça ba américain va dans Gabon ba na pour ça au cas Kabila oh zo lo batama kambo ekoya que nini nzale ko mama makasi toni. Et ça m'a comme on dit oh écoute oh il y a que salima oh il y a un plan B église catholique bana ba bongisa ki on pas ta bongisa dans l'église catholique na opposition tant on fait c'est que la longue cas signature à se retirer à Genève mbamoko et c'est l'échec fallait pas la battre Kabila contre mi ba ça système balé to boy machine à voter transition sans Kabila à partir de Kabila ça passe au kimaté tant on fait c'est que dans se retirer tant on fait c'est que dans une machine à voter mbamo mission catholique na le gouvernement la communauté internationale est échec veut dire Mindele va participer à ma campagne. Mouton organiser l'élection, mouton au président de la République. Mouton c'est ce qui gère l'élection de Kabila, non communauté internationale. Communauté internationale est Kabila Boy. Jean-Pierre Bemba Kota Kabila Boy. Moïse Katumba est Kabila Boy. Veut dire mouton c'est ce qui l'élection est Kabila. Ce que il vous a c'est la présidente mais est-ce que vous avez mittoyé l'événement? Ouais bah c'est basé la président Bima parce que tout le président a déjà en place, déjà Félix. Ce qui minde c'est ce qui élection. Mouton là ma président Martin Fayulu. Pourquoi Kabila c'est ça? Parce que Martin Fayulu a sima Mindele. Azali sima Mindele pour livrer Congo na maboka Mindele. Na tielo nganga je. Na za posa mtapesa ngamo ta ba chaque fois ngaza souci à Congo. Dans la de la Kabila za par rapport à sentimenté. Kabila za FCC ngel banini. FCC peu près na IDPS basangani veut dire opposition za IDPS, opposition bato ma komboté. Opposition bato ba komboté. Ce qui bandima qui machine à voter des autres ngenge za vanga Kabila Congo. Muta sungi Congo ezali Félix Sekedi. Félix Sekedi a sombi makila, il fallait battre Bakoufa pendant 2 ans. Il y a transition. Félix Sekedi a accepté pouvoir, il a devenu président public. Dans le Congo, nous avons un 5e président, nous avons un premier président en place. Babenge Fati, Tilombo. Pour le premier président, Bissomo a organisé l'élection africaine, Bissomo a organisé l'élection congolais, Bissomo a congolais le président, va le président. Ce qui Martin Fayulu lui vérité il sait que fait ce qu'il a sorti. Alors est-ce que Kabila a un pouvoir de président en Afrique? Maintenant président Mindele. Mindele boni Martin Fayulu la vérité une vérité tandis que Moutarata va président Mindele c'est que Kabila tant a fait ce qu'il c'est Kabila l'équipe Mindele en pouvoir. C'est que ça la clair tout que Kabila asa innocent. Na mona ko toujours za kana ngambo Kabila. Pona yo eloko ni Kabila malamu o ya sali o toujours comme ça que Kabila mutacha Kabila muntu aza premier président a organisé l'élection sans Mindele. Na jeune bango eza o abeni occultisme et les émulatifs. Selon l'installation du président va installer en Afrique, faut pas avoir sentinelle, il y a cellule, il y a prison na bango. Kabila boy ko za la prisonnier na bango.
Kabila a contré l'église catholique, a qui bagage dans l'église catholique. Ndenge za wana gouvernement Félix Tshisekedi za ba KO, ba échec, dollar et mata pourquoi? Na kati ya mukanda na ngai, toza na dollar. Eza monnaie eza préparé pour coloniser le monde. Ça veut dire que si mbongo batie na banque, batie ba soda ba garder yango. Pose mbongo faut avoir carte SIM. Ça dit Kabila au contre Mindele. Kabila azali derrière les Chinois. Rice azali contre ba Art Europe na Amérique et ça contre Congo. Bazo wele la matière ça mi tout que en 2050 2025 sans essence mi tout quand ils déjà. Alors il faut mi tout que tu na ba essence. Crise essence et quota. Mami tout comme mingi route en Europe par voir comme ah oh il y a une nouvelle ordre mondial préparation va préparer alors ça on a Kabila zo contre Mindele alors nga contre Mindele ça c'est pauvre physiquement dans un bon côté mais dans un monde tambongo abo Mindele président Zimbabwe Akufi Mugabe son père à son âme abo ba PD alors pose à la président d'Afrique pose à la PD aux sous-ordre na bango mutatie fait ce qui na pouvoir ezali Martin ezali Kabila ezali Nanga ezali Cour suprême yango moni Mindele bazali kotia KO na gouvernement fait ce qui point nini premier ministre azali mutu ya FCC loko la banque mondiale da finance kama bakambuba on pesa mbongo sabotage France azali mbongo pesa biso te mbongo ba pesi fait ce qui ya muke pour nourrir biso eko $1 chacun et ko nourrir biso te alors batika ko salir biso les investisseurs quand vous dites les investisseurs bazali ba voleurs bozo benga ba mi ba ravisseurs ba mi bibaya MONUSCO aza pona ko sala viol ba crime ils ont les canaba Facebook ils ont les canaba YouTube partout. Bino ba Congolais boza distrait na bilamba boza Congolais boza distrait na bar na masanga tandis que comme la masanga ça va bête masanga il faut ça la moins cher na plus de billets 50 fois Congolais bouté moko koyi bouté moko premier sport parce que sporter ma belé casier outil awa milenge outil awa Kabila zai ko contre Mindele bato bataki Kabila en place pour aller diriger biso zaki Mindele Kabila contre mission Mindele molimo kimbango père bakoko lati Kabila comme contre Mindele yango moni Mindele bazobo ya Kabila donc on a yo Kabila ndenga zawa na bakoko na biso ya Afrique nde mutu bazo kamba ala 4e président ala 4e prophétie mais libala ya bango na bato ya IDPS obi ke base ezoboya yango base balingi yango te base ya IDPS bazoboya libala ya FCC na UDPS base baza libanda masolo base bazo comprendre réalité te entre Félix Tshisekedi na Kabila baotika okabwana te entre Félix Tshisekedi na Kabila baotika okabwana te Félix Tshisekedi na TikTok makasi FCC za kwa batu bazoluka moyen ba survivre PPRD za kwa batu bazoluka moyen ba survivre IDPS za kwa batu bazoluka moyen ba survivre pourquoi un parti politique aux ministres députés faut un parti politique alors on a politique te moi aux ministres là te ce qu'on batu souvent nous survivre là ba parti politique bato ba Kabila pour na skoke bango za ba parti politique bato Félix Tshisekedi pour na skoke bango za ba parti politique maintenant c'est comme mutu ya Kabila défenseur ya Kabila dans le monde des esprits dans le monde physique Kabila za mbongo là za mbongo te na senge mbongo te mais on faire voir bato ke zo bundi sa prophétie Kabila zali prophétie dans la art Salemi entre Martin Fayulu na Félix Tshisekedi ata s'attendait que Félix Tshisekedi to ma président parce que entre Chadari to Martin Fayulu nous avons mis Félix Tshisekedi président tant Bobby vérité et une fixe que Kabila a été président Félix Tshisekedi c'est Kabila l'équipe Mindele na pouvoir bato diriger le monde des alliés ba Mindele bato ba installer ba président et ça Mindele bato ba combattre le gouvernement Félix Tshisekedi des Mindele baza ba investisseur mais baza ba voleur sikoyo nana tuna mwa mokela yoka ko lobi ete Kabila za prophétie oyo donc Kabila neza na monde ya banzambe na biso ya Afrique nde banzambe ndenge olobaka wana ça veut dire que Kabila za mutu o banzambe baponaki po makambo esala mabo et on appelle ça conseil na bataille de pèse te on répond à la question on pas réponse non avant ça on conseil bataille de pèse que bati combattre Kabila zali prophétie ça dit IDPS ça sangana FCC nyo bake opposition c'est koufi déjà opposition koufi to ma kanza opposition parce que Moïse Katumbi azawana azaba opposante bazaba so IDPS be ça Jean-Pierre Bemba Pazali so IDPS be ça mobulu na balabala marche ville morte ezala mais so parti politique monsieur be ça balabala marche ezalate il y a une réponse à Pessi Kabila zali mona prophétie aza 4e président au Kimanga lobaki na moment bo continent esclave au salate ti le Madagascar na pays so Afrique esclavagisme ezali ba oteka ba noir na Libye ça dit système ezali yango mona prophétie babi 4e président ngoya bo konja mundele ko sila tango lobi pays ce que batie pas Kabila ngelo baki Kabila arrêter bo konja mundele de akomisko Ramsès roi de akomiko installer ba président d'Afrique ça dit ezali père de la démocratie d'Afrique. Bien-aimés dans les Seigneurs, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le
prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso sobela makambo esimbaka te olukaka mosala ozwaka te okota libala ozwaka mabota te ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche okangama na singa ya famille olalaka na poto me olotaka oza awa na Congo okangama na singa ya famille singa ya kindoki bakanga yo babebisa vi na yo mobali ya kima aboya yo mwasi akima aboya yo devant Jésus sida eza eloko pamba malade eza eloko pamba envoûtement eza eloko pamba tozali na commune ya Ngaliema quartier Pigeon sur l'avenue Bobozo numéro 6317 référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel l'homme de Bishima ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mama na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa Mukima abete masola bi 4e mokonzi mwana na oya za elenge aza 29 ans fait ce qu'il a su pouvoir voilà et l'obama wapi eza ba prophétie ba livre ko kangama ça veut dire prophétie oyo mama Mukima eza bisika comme ata oyo ko sangana nyoso mutu to yebi prophétie Mukima oyo mikanda baza bien inspiré par esprit bazali net nga bonazo ba makambo spirituel oyo ke l'obama déjà tant batumbi ki pa vite na moto alobi génération ko ya mikolo ko ya ba africain ba noir ba okota bobumu so bandimi mindele yango tozomona biso tozonyoka mapoto bosana bokoko na biso tondimaki bomondele tozo ba kombo ya mondele to adapter culture na ye toza dominé par l'homme blanc awa mikanda ya bango mindele bakomi soki banque mondiale a déficit Afrique ba noir mongo akobotola ye ça peut être $1 obotola $8 omona loboko ya mondele ya likolo ya mutu mwindu eza na se soit PC crédit yango mon tant président africain na keko défendre pas mindele ok ko kota ba umwe pas mindele ok ko défendre pas mindele ok ko kota ba umwe pas mindele ba président africain bazalaka te ba isisaka te il n'y a pas aucun président africain en Afrique parce que faire éveiller bino bobo ma opposition to sangana to se réunir to contre l'homme blanc parce que on a yo ba opposant bazala soute to tika la kana pouvoir mboka ni yo so mona déjà président zaka kaye moko président ba opposant bazate et c'est zalaka ndemo soki lelo IDP c'est bazaka ba opposant est-ce que Kabila alingaki alongwa po nani Félix Akokoma bato bapesi Kabila tour de retard ezali ba opposant bato bapesi tour de retard soki bato bundisa Kabila te basaki ba marche te tondo koma ba transport benga ko si te pataki ngasa bazo nyoko ma transport botu ba transport yo sala eloko to ma transport est-ce que mutu ça bato bapesi Kabila tour de retard ezaba ADF ba mai bato basaki bitumba bazuba minduki soit disant Kabila mtazo tia bonga ba bundisa Kabila yimo créer ba guerre na ye le fait c'est que na pouvoir ba lobby bongo soit disant bakosa makambo Kabila za mwana Kabila le père te Kabila za mwana Kabila le père je confirme et bon zoé Kabila et bon gente Kabila un jour la vie et qu'on peut savoir toute raison la vérité et qu'on reconnaître et qu'on y ait un jour bato baza sima passe na biso za mindele pour nous insister Kabila IDPS oyo babundisa Kabila bon appeler Kabila tour de retard
ceux qui vont ça qui va marcher va ville morte bon ça même va marcher bitumba yango c'est le qui se keja a comme président parce que ba telemela comme bitumba ndé yango moni ke lelo ba komi ba bazui pokonje ceux qui bazui pokonje ba ki muto asimali wa bato ezali Tshisekedi le père pour nini et qu'on risque mikolo ya tanga ba ba vérité que Kabila Joseph Kabanga zaki innocent pour les jours ba comprendre que fait ce qui na Kabila ba malam que les jours ba prendre Kabila za innocent bato tout ba bimisa ba ça va marche pour Kabila beta ma sas ba ko vendiquer ba parents wana oh bimisa bana ba opposant na problème sérieux bato ba etisa ba opposant ezali mindele force ya opposition ezali mindele to kendaki réunion na Genève to kendaki réunion en Allemagne où est-ce que mutu no sala ba place eza bien qui tambo mo fleury kingakati zamba bon marché bon ça la réunion mambo kabino mo opposant libanda ezali trahison contre les ancêtres déjà minde bande ko bien baba kenda ko sala ko après ça no idée bo bisa to baba TV5 Euronews canal va filmer parce que bino bo manaka monusco termina les vidéos comprendre monusco asa pour observation quand on dit observation kotala ils sont là juste pour regarder Congo France 24 va filmer parce que parce que Massassi Kabila criminel Kabila assassin ce sont des politiques pour salir Kabila en place donc moni 100% si oh donc senga mikolo koya batu faut pas ça banda batu ba sana ngoma banda ba sana ngo c'est parce que Kabila ça na bokonjité to za na Félix Antoine Tshisekedi soki Kabila bokonde ba chasu 100% si wala pesa suni na nda soki Kabila azalaki mutu mabe anga organiser l'élection té soki Kabila azalaki mutu mabe anga ta troisième mandat oyekoya eya lokola Kadhafi akufaki Kabila azali soda Kabila okufa lokola soda Kabila connaissait PIT ngai nazali voyant na tiemi suboyi nazo la kaba congolais bo c'est la T 2023 T soki nini té dans le baga le 23 sur le 24 élection que ça a été personnellement ça mais le 30 dans le baga makam era taraté na saka ba débat ba tuté na tsaka tembla ba tuté mbina ba tuté na l'équipe ba tomaye l'été dans le but que nga supérieur par rapport aux autres té si on va mettre na coin na ngai nos textes africains va congolais pour prendre conscience que Kabila Zali innocent vers fin autre kende en 2021 au moins on signe que Félix Tshisekedi a retravaillé bien parce que non ça ndeti nini autre mona so ito comme en 2021 Mundele a relâché dossier à Kabila alors comment Kabila monoko ba kino ici là bato ba bossa Kabila pour pas surtout qui vers la fin changement Congo la passe ici la kalamingi te bato ba okima mokimba ba na Congo wana demi combien 2021 to kabona Mundele 2025 2030 il dit bato ngo ki masiko en Chine auto dinda Californie osika Los Angeles mabelezo bukana Australie ba ko na crise ya mai ko bunga la monde ezali déjà explication du monde nous faire voir batuke bato boya ko sambela fin christianisme bato abandonner Jésus bokondia christianisme bokondia Mundele c'est celui qui na bokondia Kabila église catholique amenaki pe mana Kabila fait ce qu'il est mettre fin malgré le sambela christianisme mais tant on kuta fumukimbangu avant moi toko mana suka émission biso na deux questions na tuna yo siko bato oyo ba finga ka Kabila eloko nini zo yebisa ba parce que tina poto partout so bala non pa yo ka ndongo fi o lo bali kamba Kabila bato bi ba finga ka Kabila bi ba finga ka opé eloko kokolo ba pona bato ba finga ka Kabila Kabila est innocent par rapport que ce qui lelo ndela tiki Afrique to Congo kimia crise de côté en Europe donc moni Kabila lokola contact qui ide Mindele de passion moni ata déjà monde Mindele ata ko aider Kabila mo continuer pendant 18 ans ezaki Mindele donc Mindele ba lâcha qui est moni crise ba Mindele ba ko bakaliser mboka ko tsamboka kao kutu mutu kwa mosi to mériter faut ba kangaye pour se combattre fait c'est que la crise au monde il me doit passer rapport pas la crise tout le monde a participé pour ça idée pas comité international après ça on peut yo vous avez preuve que mon moi mon cas pas ça kitanga te to tama somme supposé que non to za wana na obi ke yé mutu azoke ko pesa sango ki on va crise za Congo est-ce mon que sika moziki asa déjà ba discours les ava image sur qui télé les images que il suffit so il fait ce que dans tinga mambo konjona so singi moko pendant diriger tant na a déjà 5 ans ils a kao pas kao ba image ça ana ni pesa au tanga parce qu'il a participé à Kabila travail Kabila azo mayele na qui ministre travail Kabila pour faire ce que pour peuple congolais za mayele maintenant on combattre faire ce que c'est que avali sorcier pour asa parmi bato à s'enrichir à tongi au kondi na biloko ya mbonga Kabila bino ti bana na mbonga Kabila bato nyoso tout on va se ministre en tant Kabila ba vice ministre oh Jean-Pierre Bemba on tout ba lia na mbonga Kabila 18 ans na tout tokomo ke vraiment na suka question nga suka na tuna yo tout le monde a mboka Mundele est bien organisé par rapport na biso en Afrique Mundele s'organise tout na mboka na ye mais elo yo lobi ke to kabwana Mundele azo boma biso Mundele azo sala ete biso to zala na mwa mbilinga awa
siko yebisa ngai tosala nini toasi bakonjo bazotaso basala nini po bakabona na mondele yo atake moto mayelo lobi te omonaka déjà makambo ndenge ezoya naza kopesa message na baprésident africain bato nyonso bakozwa image oyo bolansiango partout bosala tous les moyens na babiro ya bakonzi ya mboka ya baafrike baprésident africain balanda image oyo naza clair naza mokuse nalobi boye mbangu te baprésident africain base réunir balongola oyo baza batraite na kati ya baréunion bakota bacréer moment rapide le plus possible États-Unis d'Afrique babatela mai ya Afrique mpo mai ekobunga na monde bientôt bamatière ekosala mituka ete mbo basanisa euta na Congo to protéger Congo tant que tu reconnais fumuki mbangu te biso président africain prophète biso oyo tata mokel père créateur atie biso africain tu reconnais fumuki mbangu te te ba que Afrique s'en sortir te bino ba président africain bolongwa na ba religion na bango comme les éliminatifs pharmaçonniques tolongo la crainte ya kobanga mindele bon ba sali ba assassinat comme ya Macho ya Brazza Thomas Sankara Burkina Faso Kadhafi à Libye ba créer ba chaos ba crise ba bitumba eza bango alors ba président africain bo se réunir to sangana to telemela mindele to zonga vers histoire to tangisa ba africain histoire na biso to adapter culture na biso na tradition na biso bango batinda biso to benga na Mobutu commettre ba erreur to ça ba piège eza mindele alors on a allé contre l'homme blanc on a allé raciste comme Dieu de la Bible il est raciste faut pas se mêler avec d'autres races on a encore s'intéresser dans Salomon alors biso africain tout le monde a la religion comme christianisme islam et ça va religion oh Thomas Sankara te meki Coran la Bible on a allé sérieux dans makambo zo sala oh nyoso kotinga makambo mindele au côté 2021 aux ministres députés président de la République ya pays d'Afrique be bakaete terre soulèvement ya révolution africain et c'est coquille mindele balinga te tozo kabwana bango Chine ça derrière Afrique Russie ça derrière Afrique dernièrement on a été ba président africain bo sangana bo sala États-Unis d'Afrique to reconnaître fumuki mbango était que prophète na biso o installer bo kontipe o azo protéger Kabila Kabangi a protéger Félicité Kabila bo konti ya Kabila via Kabila na minute oyo pose à Kabila faut le Félix Sekedi alors grâce à Félix Sekedi Kabila zo vivre Kabila ça différence Félix Sekedi te Kabila Félix Sekedi qui talk Félix Sekedi na Kabila qui talk ne bazawana Félix Sekedi na Kabila baza FCC baza PPRD baza IDPST baza mutu moko veut dire Félix Sekedi na Kabila sika baza qui talk mutu zo protéger Kabila c'est Félix Sekedi grâce à Félix Sekedi Kabila zo vivre qui talk pour ma casse d'ailleurs on dit que Kabila qui Sekedi ba kabwana te so ba kabwani ba rock sabiso le 24 janvier soni bako bima ba maman na ba ventire ndenge Mobutu na Tshisekedi atiti ba même ba ventire ba yokani ba sololi ba kabwani IDPS impère PPD IDPST génération Fati Kabila qui top mais au lobby teneli to ko sala pour ba mindele batika biso tous on la religion biso mon peuple tous on la religion na biso yango esa ki ba mindele bazala te d'accord merci beaucoup aux amours indépendance spirituelle na pesika mbote na zo tela mwasi oyo ya ngai soka mikobota ngai mwana liboso abo moyinanga mwasi na ndena kubisa komona ya moki oh c'est du mwasi abotela nga mwana entre parenthèses tout solo. Merci beaucoup Bandeko Bolandi Biso na nouvelle tendance pénale de TV. Merci à Bino Yarobete Bozakwana et Belé pour la Kolanda émission na Bino vérité ou réalité. Merci na Tobi Botondi Yarobete Bozalaki pour s'abonner et Belé na chaîne de nouvelle tendance pour s'abonner et Belé na Lende TV pour Awande to pe sa kabino ba information manso bazali koleka awa na République démocratique du Congo to pe na mboka ya bapaya to suki a pour na mkola lelo tika to pe za mbote pa ya Janisita. Merci beaucoup à toi ya Janisita sponsor officiel ya vérité ou réalité à la nouvelle tendance. Merci beaucoup à Joe Shongani Motomoko bien merci beaucoup à toi mon vieux. Pourquoi pas et pas il y a Yado les parrains ici Kazali en France. Merci beaucoup à toi Yado les parrains. Merci beaucoup à Kiala Lusala Oyazakuna en Angleterre. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Irkile Banvoit depuis Londres. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Nabatu Nyonso Oyo Bolanda Rabiso Obo Sepila Kanabiso à la nouvelle tendance. Merci beaucoup na Sembolo Mamukula Oyazakuna na Rotalda. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas na tie bijou to suki a pour la mukwa lelo to kutra bino mikolo mizali ko ya botika la brancher na nouvelle tendance pénale de TV. Bye. Listen about listen. Anita Queen Chapua. 1 2 3 4 5 6 7 fire. Enzoto. Mane touch your body. Let me go vandal touch your body. Touch your body. Everybody sit down. Kaka Akusa. Ate wapi atemina tapiri. Kaka Akusa.
Iko Bonaventure Engombo. Iko Maurice Ingeso Mumbila Finance. Iko Machuda. Iko Jimmy Lou Président populaire. Iko Sylvie Fouette Atonda. Iko Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, Bana Belgique, Bana États-Unis, Bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambo esimbaka te, olukaka musala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te, ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche, okangama na singa ya famille, olalaka na poto me olotaka oza awa na Congo, okangama na singa ya famille, singa ya kindoki, bakanga yo babebisa vi na yo, mobali ya kima aboya yo, mwasi ya kima aboya yo. Devant Jésus, sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317, référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa